esengoza la bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azwa qui parle, Lobi Eleki, la cérémonie d'investiture, il y a son Excellence Notumbo Nandi, présidente élue, il y a Namibie Bouzoué. Plusieurs chefs d'État et le gouvernement principalement et Afrique australe basalaki déplacement na Windhoek pour na kozwa part na cérémonie d'investiture ya madame Netumbo Nandi élue présidente de la République ya Namibie pour na commémoration en même temps il y a 35e année d'indépendance ya mboka. Arrivé Lobi Eleki soit na tongo ya mokolo ya vendredi 21 mars 2025, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la cérémonie Oyo na qualité na ye ya champion de la masculinité positive. Ndenge kaka ezalaka président sortant a pesaki ba attribut ya pouvoir na président ya cour constitutionnelle Oyo na tour na ye azongiselaki yango na présidente élue. Dr Netumbo Nandi a prêtaki serment P a commis ainsi la première femme présidente de la République ya Namibie, puis deuxième femme africaine après Ellen Johnson n'a pas accédé na plus haute fonction d'État au terme ya édition électorale. Na discours d'investiture na ye nouvelle présidente de la République ya Namibie azwaki engagement ya ko créer emploi pe ko poursuivre œuvre ya prospérité ya ko lutter contre corruption pe ko fongola davantage mboka na ye na ba partenariat gagnant. Événement ezalaki tellement historique que a mobilisaki outre ba chef d'État ya SADC, ancien dirigeant ya région pe ba personnalité féminine africaine nyonso ayant exercé ba fonction présidentielle. Présidente ya Tanzanie, Madame Samia Hassan a se félicitaki na leadership féminin. Kasi esengeli pe ko signaler que juste après cérémonie ba panzi sango oyo bazalaki présent na Namibie ba pusanaki pembeni ya mokonzi ya mboka pe batunaki quelques questions sur situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un mouvement terroriste. Ils veulent plus détruire que construire. Ça ne m'étonne pas. Que la paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Entrée na politique na 14 ans, nouvelle présidente ya Namibie, azali na cursus politique moko exceptionnel, a milité en organisation du peuple ya sud-ouest africain, et Sikawapi, a leka bechelon nyonso tina kokoma présidente ya parti, âgée na 73 ans, azala plusieurs fois ministre, puis vice-présidente de la République. Dr Netumbo a co-présidé désormais jeune pays ya Afrique australe Oyo, moko ya ba pays les plus stables et prospères ya Afrique. Calendrier la session ordinaire ya mars 2025 ezalaki adopté Lobi Eleki na Assemblée nationale commentaire. Après ouverture la session ordinaire ya mois de mars 2025, conscient na rôle na bango face à la urgence, la République élu du peuple basela quitté pour na contenir plénière na bango ya liboso mokolo ya vendredi 21 mars eleki. 2 points ezalaki inscrit na ordre du jour ya séance plénière Oyo, président na speaker ya chambre basse ya parlement, le professeur Vital Kamerhe. Ya liboso ezalaki adoption ya projet ya calendrier ya session ordinaire ya mars pe ya mibale, ezalaki vote ya projet de loi portant prorogation et état des sièges de ma province ya Nord Kivu pe Ituri. Na communication na ye président de l'Assemblée nationale azongaki sur situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo oyo ezali malamu te pe causé na agression rwandaise pe basiplétif AFC M23. Na kombo ya République, speaker ya chambre basse ya parlement adressaki message oyo na ba population ya est de la République démocratique du Congo. Que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée
sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Gardons également dans nos pensées les plus positives et dans nos prières l'ensemble de nos forces combattantes ainsi que notre commandant suprême. Qu'ils sachent, nos forces combattantes, le commandant suprême, le président de la République, que nous mesurons pleinement les sacrifices qu'ils consentent chaque jour pour défendre la patrie et préserver son unité. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Après adoption Nayango, la conférence des présidents, le même vendredi, conformément à l'article 64 alinéa 4, il y a règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale, projet, il y a calendrier, il y a session, il y a mars ezalaki adopté dans l'assemblée plénière. S'agissant de la prorogation, il y a état de siège dans la province ya Nord Kivu Pays Touri. Dernier point à l'ordre du jour, il y a plénière Oyo, vice-ministre il y a justice et contentieux international, maître Samuel Mbemba na kombo ya gouvernement a présenté qui texte de loi Oyo afin de solliciter vote na yango na plénière. Après vote P, délibération sous l'œil vigilant, il y a speaker, il y a chambre basse, il y a parlement, le professeur Vital Kamere, au vu, il y a sensibilisation, il y a matière Oyo, projet de loi portant autorisation, il y a état de siège dans Nord Kivu Pays Touri, et ils allaient qui voter na majorité, il y a plénière. Hey, que yo! L'absence de Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengel Boyebake, premier ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, président qui 36e réunion ordinaire, il y a conseil des ministres. Retour en image, Bouzabadite. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir 1. Du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Cette mesure figure parmi tant d'autres déjà évoquées lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 14 mars 2025, traduisent la volonté du gouvernement de restaurer l'intégrité et la souveraineté de notre secteur minier. Le président de la République a noté avec satisfaction une amélioration notable des cours du cobalt qui, depuis l'application de la suspension, ont enregistré une hausse de plus de 50%, passant de 21 150 à 33 300 $ américains. Ces niveaux, le plus élevé depuis mai 2023, valident l'approche adoptée par le gouvernement et permet d'envisager à court terme un rétablissement significatif des contributions en revenus de l'État issues de l'exploitation de cette ressource. Plus encore, a-t-il souligné, cette dynamique ouvre la voie à une transformation locale accrue, réduisant notre dépendance aux exportations brutes et favorisant la création d'une chaîne des valeurs à haute valeur ajoutée au sein de notre économie. Dans un souci de préservation des intérêts stratégiques de l'État, ainsi que pour renforcer l'attractivité économique du secteur, le président de la République a indiqué qu'il est opportun et nécessaire de maintenir la suspension des exportations conformément à la décision prise par l'ARECOMS. Cette mesure continuera à produire ses effets jusqu'à son échéance prévue, à l'issue de laquelle une évaluation approfondie sera menée pour déterminer soit sa prorogation,
soit l'adoption de nouvelles stratégies visant à pérenniser l'équilibre du marché et à poser les bases d'une industrialisation locale durable. L'objectif ultime demeure la maîtrise complète de la chaîne de valeur du cobalt afin que notre pays cesse d'être un simple fournisseur de matières premières et devienne un acteur clé du raffinage et de la transformation des minerais stratégiques. Compte tenu de la sensibilité des marchés et de l'impératif d'une communication cohérente sur ces décisions, le président de la République a tenu à rappeler que la RECOMS demeure l'unique organe habilité à s'exprimer publiquement sur ces mesures après une analyse rigoureuse de l'évolution du marché et de ses impacts. En conséquence, il a invité la RECOMS et l'ensemble des services concernés, sous la supervision du ministre de Mines, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'application stricte de la suspension des exportations et des mesures réglementaires destinées à encadrer la commercialisation du cobalt. Il est impératif de poursuivre l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement en éradiquant les pratiques illicites et en instaurant une gouvernance plus rigoureuse garantissant ainsi la transparence et la traçabilité du flux commerciaux. Un rapport mensuel détaillé du ministre de Mines et de la RECOMS est attendu sur l'évolution de la situation et les mesures de mise en œuvre. Prophète militaire Atoli Mbala Kakia Mange asengi na bakonzi ya mboka bapesa ye gestion y'état-major général ya ba forces armées ya République démocratique du Congo atalisaki yango lobby eleki ezalaki au cours ya célébration ya 35e anniversaire ya inspiration divine na ye oyo mokonzi ya bangunza son excellence Mangelezi Lubasa honoraki ye na diplôme moko de mérite. Vous allez kolanda bango sikoyo bazali ba invité ya Mag FM. Toza na mission moko na moni mikolo eleki bomona ki tata mokonzi ekolo ayambaki ngai pe ayambaki bandeko basambeli ya ba confession mususu. Eloko nini mboka oyo Congo izali mboka na biso surtout biso ba autochtone tobengi bangunza ba traditionnel. Toza na mission monene ya kosalela tina mboka oyo. Mboka lelo ekomi divisé na bangunya ou ba koteli biso na mboka. Na botumwa na ordre ya mokonzi ya mboka sengaki na biso toluka kimia eya na mboka. Ngai na ye en tant que chef ya confession religieuse ya mangomba ya autochtone na mangomba ya bangunza ya bampevi ya longo ya banzila Congo ya ndengi la ndengi. Lelo na komia wa pona mema solution na makambo itali bitumba ya mboka o. Yango na yawa na mbanza toli. Balobaka ngai nazali mwana metata zali. Tosenga kina mokonzi mboka tokoluka nzela nyonso pote mboka na biso ezala na kimia. Yango moni mokola lelo na ye awa pa ya tata patriage Atoli Mbala na mbanza Atoli pote na yebisa mayo ezoleka na mboka oyo ya yebi abima na kati ya zamba kota zamba boyebi mbula na mbula azana zamba tina ya mboka na biso yende azana fongola ye azali tata yango na kombo ya mokonzi ya mboka kimia otozokoluka na ye kotalisa ye na lobi tata mokonzi ya mboka lobaki na nyonso tozali nango eza te mayo ba catholique na ba protestant bakendaki kosala po baluka kimia ya mboka oyo non bango bazali ba église étrangère. Comment yo zali église ya mopaya oluka kimia ya mboka mosusu okoluka benza kimia na ya solo na ebite pai na ngai naza na duti me ngai na epa ya tata pona koyebisa ye mayo ngai na yebisi ye yango mokonzi ya mboka pe na motema na asengi kimia ya mboka ezala plus de 10 millions de morts bazoko kufa na este awa événement mobondo mais patriarche aza na nguya nyonso nyonso ekosala mapomboka oza na kimia yango na ekosenga Bwatulendo ngonga ekoki abima alakisa makasi o mfumuki mbangu alakisaki na 21 pour tata mokonzi nga na yebisaki na lobi na ye na moma oyo
soki bato baza na nguya ya nzoi baza na nguya ya lipata baza na nguya nyonso ya masasa ekotaka yo moni te bamakesa oyo babengi bozoko benga bino na monoko na bino bolobi o non ezali bawazalendo ozalendo ce sont des mamakesa paye bakongo babengi bango mamakesa me na likolo babengi bango nde bana wana milimu ezokolata bango mpona kobatela mboka okoyoka o basoda batikaki me bango balobi tokodefendre na mboka me kolo masolo yango na ye na mbanza tol ye nde en personne afungola moto wana ya 21 abima po te kimia na mboka na biso ezala solution ezala na sali mosala mwa soda attaque instructeur commando oyo baza bayekolisi basoda baformateur ya basoda ezala centre d'entraînement ya 41e brigade commando de choc na Kisangani ngai na capitaine Mbuza Mabe tango wana Mbuza Mabe azali capitaine nde tofungolaki centre d'entraînement wana tango wana nano ngai nazwi inspiration te nzoka nde molimo wa Nzambe ezaki deja na kati na ngai na ndenge Nzambe abongisaki po ete ayebaki ete na suka boka oyo ekokota na mikakatano esengeli ainspire soda po ete soda moto nde ayebi ndenge nini ya kobatela mboka nde aye kopesa ngai nguya na date ya le 21 mars 1990 ndenge lokola lelo na totalisé 35 ans kosenga état-major général ezali mbala liboso te eza na ntango ya Joseph Kabila na sengaka na biche mpo na nini vraiment armée na biso ekomi ya soni tokomi koyoka soni mais nzoka nde ntango biso tozalaki na forces armées zairoises ezalaki boye te soki monguna bimi soki biso totelemi po ntango wana nazalaki na troupe blindé na Mbanza Ngungu biso toyekola ba char de combat ba carno aérienne ba armée lourde alors na général Somao tango nazomona ete vraiment armée na biso ekomi armée ya soni ekomi ko biso soni alors attaque moto on Nzambe apesi nguya alors ezopesa ngai pasi ke bandeko na ngai basoda bazokufa lokola banyama lokola basoso epesa ngai kanda ndenge nazoloba boya tuka na kanda ya kosakana te alors natali sikoyo na nguya oyo Nzambe apesi ngai bandeko na ngai nano ya este bazokosela bazoya koboma bango eloko nini ezangi mpo ngai nabima nati ya barrière mpe na refoule bandi wana po lelo oyo atame bazoloba ete baza balibérateur baye kolibere bakongolais mais baliberaka bato lolenge wana bakoti na Goma kopie biloko nyonso ezala baizine na biso na Goma kodetere yango ezokende na Rwanda okotaka na bozoba te ngai barebele bautaka na Brazza baye na ntango ya Joseph Kabila po te basosie ngai lokola bebike ngai masasi ezwaka ngai te alors naluka lolenge nini ya kosunga bango po ete atuka tokwesa régime na makele sopana ngai naboyaki donc basengaki ete bakombata na ngai basunga bango bapesa ngai bibundeli bapesaki ngai mbongo nazwi kaka bakombata na ngai ye na bango awa nayebisi bango beloko nazoloba eza vérité ata boverifie na niveau ya ANR eza vérité eza vrai ata botuni mpe ata général nani oyo azalaki na Tchango Elvis nakangisaki barebelo ntango ya Elvis aza na Tchango kendaki epa bango bakonzi bapesaki nga baja ya bureau de ya JR bapesaki nga baja ya ANR nazotambola na bango bareunion nyonso ya barebele donc baja wana bazali wana basoda wana bazali wana nazwaka bakombatela ngai baye awa kaka na ferme na ngai mpona koswazaki baye mpona formation ndenge bachef rebele basengaki me nzoka ndenge ngai nazowuye bango mpo ngai nakokolinga te makili ya bana mboka esopana alors nazokosa bango keno atuka kuna bakombatana ngai deja baza na formation bazopesanga mbongo bazopesanga biloko ya kolia mpona ya kopesa bakombata nazwi 8 soldat ya JR naye na bango awa soit ezalaki bazopesa bakombatana ngai instruction
mais nzokande tango na kosi bango que non pour instruction déjà ici ba ilobi que bon ba ya kotala na tambusa bango na l'entreprise na butu po ba yeba nzela tete na ko koma na bango awa to kiti na sekuna mkosusu bokomona kote wana alors ba combattant donc il ba meki ko talisa ndenge nini biso to ya kolisa ba soda chef rebelle atali que oui en tout cas eza ya solo en tout cas bano peza basi ba kembi. Application e-Fest zali moko ya ba application oyo Afriland Fest Bank CD apesi na ba client na. Boyei malamu na e-First moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topeli sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na e-First, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible oko makolo lupangu soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Et ça lui a plaisir papa pour la ébique en tout cas la comique le pan vraiment. Président Ziko Mukanga Makila Lumumba le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona koko makolo lopango na $1,500 ya pamba Ozwe lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération Komakolo lopango. Sur place okokuta badebo ya ciment, badebo ya babar de fer, badebo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avant ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance ezali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala que lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Na quartier Ndanu na commune ya Limete babomi criminel moko ayaki coopérer kuna ba détail nelema o.
Commandant de la police nationale congolaise en charge de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, le policier du peuple, azali kosalama sécurité pour na opération ya traque ya ba criminel pe ben civique nyonso oyo bazali kozangisa kimia la population ya Kinshasa. Neti oyo bozali komona alali boye na ba uniforme ya armée toyebi te soki pe azwa yango wapi na munduki oyo kasi azali parmi ba criminel oyo bakendaki kokotela batu na bandaku na quartier Ndanu na Kingabwa tozali awa na commune ya Limete lobi eleki. Après ba échange de tirs na belément de la police nationale congolaise oyo bayaki en intervention nde azalaki touché pe asikombe na ba blessure na ye boyo kalisolo neti kaka bozalaki. ezali premier ya population ya Ndanu bazomona pasi bacriminel bazwa na minduki population bazwa na pongi te bazwa na minduki bambiali population butu moi bazwa na pongi te yango lokola bakunza biso kobanda général Blaise Limbalimba ti tokute kube pa ya général colonel Mohamed commandant district bapesa biso confiance oto pati la population biloko na bango na moni vers 2h du matin masasi nile lokola bato baza front côté ya avenue Rivière Mundele Mukume masasi fikisi na makasi quelques minutes après na moni population bayimbango akeno commandant ça va pas ba criminel ba visiter biso banda ko ebele ndeskoyo ba botu biso biloko tolandi bango lokola bazana minduki bazana na bilo minduki ezate lokola zali soda toponi yo tokende na yo obatela biso na biloko na biso tokenzati tokoti na avenue Boudir tokuti bango croisement entre avenue Mbula na avenue Boudir tokumi wana bana moko tango moninga boye oyo azaki na mbuka abandi masasi na ngai tango abandi masasi na ngai na biso population keno bo camoufle ngai moko na tala musala oyo bakuzi balatisi ngai ya kobata population biloko na bango oyo ekoya eya bana moko babeti 4 coups de balle epai ya papa oyo tango babeti bacoup 4 coups de balle sikoyo ngai na réplique moko ndesikoyo abetami awa na liso na lokola akoyaki na memi ye poto koya na hôpital na tour na bango pe population basaluaki musala oyo esalami na la police nationale congolaise. Biso population Ndanu lobi aumela na yaza libela parce que tomona ka bilembo akanga bakuluna akanga ba criminel elembo yango yo ye beti 4 balles eziyete mais moko ba ya obs yango yo donc musa kitoko komanda ile na policier na ye musa kitoko Ndanu toza ko sepe komanda numéro 1 général Kilimbalimba oyena commandant district oyena commandant ya Poma Tete musa esama kitoko poto mona ama mama sala descente sala ronde pona contrôler musa commandant ile alosa na quartier et ba mama félicite la pe biso population de pesi confiance que musa esama na lenge sengeli asa na biso Tala banoko bondimilanga ke le général Blaise Kilimbalimba azali kosalama sekite pe a réaffirmer engagement na ye po na kosilisa insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Ba criminel nyonso pe ba civique bozali déjà averti lokola bo mesana ko terroriser population mbano na bino ezali po le général Blaise Kilimbalimba commandant ya ville province ya Kinshasa à Télémi. Dossier à suivre. Cinquième journée éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. C'est Sengel Boybake. Baléopard ya République démocratique du Congo basalaki essentiel lobi eleki liboso ya Soudan du Sud. Score final 1 but à brosse commentaire. Appuyé na public chaleureux oyo et yaki ebele na stade des martyrs de la Pentecôte pour na ko pousser ba léopard ya République démocratique du Congo na victoire face à sélection ya Soudan du Sud en match comptant pour la 5e journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba léopard ya République démocratique du Congo basalaki essentiel
en battant Soudan du Sud. Le score étriqué, il y a un but à brosse. Pas du rythme, avec beaucoup de pertes des ballons, avec beaucoup de ballons lancés comme ça offensivement, alors qu'il y a possibilité de bien négocier. Unique but, il y a parti. Ezalaki œuvre, il y a Théo Bongonda dit Théo Messi, n'a barre de jeu, il y a première période. Cette volonté d'aller de l'avant, Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui frappe. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre les portiers des Faucons avec Sebi, on le disait, qui arrive dans ces temps additionnels. 1-0, score final. Dans la conférence de presse d'après-match, sélectionneur Yaba Léopard Sébastien de Sabre à Talisaki Boye. Et je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse, sincèrement, parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas, et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce qu'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres. Merci. Mais Cédric, Cédric, je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas surpris de ce qu'il a apporté au groupe cette semaine encore, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain sur ces 15 minutes. On peut pas évaluer un joueur sur les 15 minutes. Vous avez vu sa combativité. Il peut jouer 5 minutes, 15 minutes titulaire. C'est des soldats de la nation. Donc ils sont à un moment donné dans un état d'esprit qui est très bon, mais aussi comme Chancel, comme Cédric, comme Gaël, comme d'autres ont aussi un impact autre que sur le terrain. Et c'est vraiment pour un entraîneur un luxe d'avoir des joueurs comme ça. Dans le classement partiel, il y a groupe B. Sengel Boye Bakiba Léopard, il y a République démocratique du Congo. Totalisé désormais 10 points. Pays Bakosa la déplacement pour défier Mauritanie le 24 mars. Izali Kouya. Yekeyo. Surprenant même les gardiens début. Majak Maling Mawit. La RDC qui assure l'essentiel dans cette première mi-temps avec ses buts. On a réussi à l'événement Nayo na conseiller Kimambangu na salle de fête élégance Oezwami na rond-point Beau Marché na commune ya Barumbu okozala de cité makambu nyonso ezali assuré salle kitoko yo wapi malili na ndenge ya kosakana te parking pe sécurité assuré service ya qualité. Enoch Mafuka zalaki na sima ya caméra régie finale zalaki assuré l'ingénieur Kaju Mumbini pe Gelor Mouya. Mag FM ya Mokola Lelo esili.